Shalom, shalom, peuple de Dieu. Na pambo le sous Nzambe. Na ngonga oyo to kutani na bino na tranche na biso ya émission on a mingi, on l'appellera femme. On l'appellera femme, mais esa émission produite par Maman Bena et puis présentée par Maman Bena. Alors na pamboli ba maman nanga nyonso ya Paris ya Canada partout bolandaka ngai na ba émission to sala ba mobilisation tika ke kimia na mokonzi eza na bino bisika bozwani et puis na pamboli bandeko nyonso oboyembaki nga na Paris ba maman nanga ya Paris vraiment na pesi bino lisusu bambote na bosani bino te na komaki na kimia. Alors, na sepeli un peu na tranche oyo ya émission on l'appellera femme. Na lingi to partager mukie na ba mama na ngai oyo bolandaka ngai. Ya solo ba mama eloko liboso na lingi nano ko talisa bino on l'appellera femme. Ezali nini parce que maman moko ote ko benga ngalo bi mama Bena to moni kutu ba mama moko boye. Bache on l'appellera femme émission na yo tout boye. Na ebisi ba wana bi wana ezanga Mama Bena te ngai Mama Bena bolandaka nga de temps en temps na émission na lobaka on l'appellera femme. Alors na lingina me kapé ko expliquer boye na kati ya émission on l'appellera femme et loka liboso nano moni communauté na biso bandeko na biso ba congolais to ba congolaise mingi to zalaka na ba créativité te ebele to ebi ko copier ebele to ebi ko zua muninga sali boyenga pena sala boye muninga ke boyenga na sala mais mingi to zana ba initiative te on a kati na vie ya mutu esengeli ozala na ba initiative et puis créativité oboko zwa mutu lokwa modèle par exemple netinga na zwa mingi Esther na kata Bible comme modèle na ngai makambo Esther asalaki na kata Bible eza ko enseigner pe biso donc Esther po nanga aza modèle ndenge moko pene na zoloba awa na communauté na biso to lingi mingi ko copier soki na tali peuple congolais to pe congolaise aza peuple moko aza mayele aza na ba capacité aza na makambo nyonso ya bien oya koki kosala mais mingi kati na biso to yebi ko exploiter yango te ba capacité nzamba tie kati na biso ba créativité ba initiative o to ko sala to yebi yango te to lingika na mona kilika mo bo sala na mboka boy omoni to landi ndeko moko sala kibo to landi mais ngai na kati na émission oyo on l'appellera femme na exploiter yango na Genèse Bible elobeli biso bindenge Nzambe a créé ki mokili alobi que il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Soki total on a Genèse 2:18 maman ko kozwa ngo ozwi na Genèse chapitre 2 verset 18. Nzamba yeko benga biso to alobi ke biso basi tozali aide soki asala ki mobali pe ayeko sala mwasi po mwasi azala pembeni ya mobali po azala une aide. Yango moni mingi na lobaki ke na tranche na banda kolobela mingi ezali eloko fardo Nzamba tikati nanga eloko Nzamba apesi nga yango pona ko exploiter yango puis ko enseigner ba maman et na yebi un jour le Saint-Esprit Nzamba alobela ngai alobaki na vie na ngai ba makambo ebele ona leki nango na vie na ngai comme mwasi basi ebele bako bénéficier na nzela nanga basi ebele bakozala délivrer bakozala libérer na nzela ba message nanga na ba expérience oyo Nzamba sali kati nanga basi ebele pe bako bénéficier nango donc nazo sala on l'appellera femme et outil nanga te on l'appellera femme na éviter kozala 4 kozala 5 kozala 10 mais na oyo nga na yebi ezali particularité moko bo oyo Nzamba pesi nga yango atie fardo kati nanga po na lobela ngo na lobela ba mama oyo bazolanda ngai. Alors na kati na mukona lelo na lingaki kolongola moi équivoque wana po de maman bazwi émission na yo bobo te vision oyo Nzamba pesi nga on l'appellera femme yango nazo continuer nango mususu wana na yebi yango te mais na yebi kake moto oyo asalaka nzela balandaka ye eloko malamu pe balandaka c'est bon soko osa eloko moko malamu bato mosusu bazolanda eza mabe te eza malamu et surtout so baosala mabende ezalaka omoi neti bato mosusu bayembaka
kolo nzembo ayembi nzembo kitoko yo siko yepo ya koyemba nzembo obebisi mabende malamu soko lingo yemba nzembo mutu yemba koleka ye kobebisa nzembo na ete me yemba koleka ye me bele tout ça la erreur wana eza bien te. Alors original ezaka original ba copie pe ezapeka copie. Alors biso toza copie te toza eloko nzamba lobi tozala on l'appellera femme avec Mama Bena. Alors pour lelo nalingi parler un peu sur l'intercession. Maman nangai nalingi na meka ko partager na yo na fardeau ya intercession. Soki totali na kati na Bible volonté ya Nzambe azolinga biso ba mama ndenge mingi na lobaka ke Nzambe abengi so tozala ba aide pembe na mibali na biso mwasi azana makambo ebele ya kosala. Nakoki kolimbolela yo tango babengi yo ini aide azali nani nakoki kopesa ndakisa toza na ba docteur na kati na musala ya kimonganga ba docteur bazali ba infirmier bazali bato ebele oyo basalaka ba musala bazali. Alors tango docteur azosala musala azaka mingi na besoin ya ba aide basungi. Peut-être tango azosala l'opération akozala na besoin ya basungi bazala pembeni na ye il faut bapesa ye ba coton bapesa ye tonga bapesa ye do ba aide docteur atele afandika wana azosala musala me azosenga ba aide basunga ye. Ndenge moko pe lisusu nakoki kopesa exemple tozomona na kati na église na kati akoki kobenga musali na ye apesi appel apesi vision na kati ya vision na Nzambe akotindela ye pe ba aide basungi tomona ba collaborateur toza na bato baza pembeni po bazosunga ye na musala po musala ekende liboso. Ndenge moko pe tomona leo na gouvernement na biso tomona mokonza mboka za wana me bato baza pembeni bazosala musala donc basungi basalaka musala mingi koleka mokonzi ou koleka leader. Soko za leader soko za na bato bazo travailler pembeni no bato basalaka misala mingi eza bo baza pembeni na yo baopesa oka ba rapport tutuki yango tozomona biso basi babengi biso toza basungi toza ba aide toza na musala ebele. Alors lelo na meke pe kolimbola yango ke lokola tozali ba aide nalingi vraiment ke mama moko na moko za na Paris oza wapi o meke pe kolandanga parce que Nzambe apamboli biso na site na biso ya www.didierforme.co.uk pour banda kolanda biso nango donc bokozala béni parce que tokoya na ba enseignement tokoya na ba exhortation tokoya na ba partage tokoya na ba intercession tokoya na makambo ebele na kati na site wana pona ko aider bino. Donc bokozala su na posa tata su ba télévision su bolinga otala ngote parce que toza komema eloko moko ya sika komema oyo ezali lokola posa na bino. Ndenge nalengisaka ba mama ebele na lobi omoni na kati na mabondeli na intercession parce que na lina lobala si l'intercession na kati na kobondela Nzambe ayokaka n'importe qui te pe Nzambe ayanolaka losambo na n'importe qui te. Yango na tango yo yebi ke oza mobondeli il faut kobondela selon la volonté de Dieu, selon le besoin de Dieu. Soki oza kobondela selon le besoin de Dieu et selon la volonté de Dieu, mama na ngai yebake ba solution ekomonana, victoire ekomonana et puis makambo ebele ekokende liboso. Alors posa na Nzambe eza nini mama tobima ba intercesseuse oyebi na volonté ya Nzambe ndenge akeli biso posa na ezali ke mokili mobimba tosala bango bazala ba disciple, mokili mobimba bazala ba partenaire pour Christ, mokili mobimba tozala ba intercesseur to pe ba intercesseuse. Tozomona ndakisa lokola Abraham azalaki moko oyo abimaki mobondeli pe abondelaki mboka elingaki kokufa Nzambe aye kosunga na nzela na ye. Alors ngai na yo pe mama esengeli na biso tobima tozala ba intercesseuse oyo ezali posa na Nzambe. Ba intercesseuse bazali bato oyo Nzambe akonfiaka bango ba fardeau ba makambo. Eza na makambo soyo kokoma mais moyen salama ezate po yo zaki intercesseuse Nzambe atali so yango okoti mabondeli po bondeli po na ope Nzambe asali.
Alors, il y a un qui bino, ndenge mosali na Zambie ayebisaki so na année oyo que 2015 c'est encore possible. C'est encore possible dans le domaine nyonso politique, économique, social, religieuse, donc c'est encore possible. Alors, na année oyo c'est encore possible, na ayebisaki ba mama, na lobi ba mama année oyo toza ko conquérir yango. Chaque vendredi, bokolibisanga muke pona ba mama oyo botalaki ba vidéo ya kala parce que nazaki na Paris, to na kosala ezalaki te vendredi oyo to koleka. Donc, bokolanda biso de temps en temps comme naza awa. Alors, nalobaki 2015 oyo, esengeli na biso to conquérir yango, to conquérir pona mboka na biso, kobondela pona basali na Nzambe, oyo mokili esombi bango, oyo bato basombi bango, mais biso ba mama lokola Nzambe abengi biso ki tozali ba aide, esengeli na biso toyeba ko conquérir. Alors, bamaebele boza kolanda biso nde tozosala intercession tozobondela mpona mboka tozobondela mpona basali na Nzambe lo nyonso ezali fardo oyo Nzambe atie kati na biso. Bon, yo mpe mama nayebi te nini oyo Nzambe atie kati na yo, fardo nini oyo Nzambe atie kati na yo. Omoni makambo ebele tosalaka, bato ebele azosala likambo nasalaka mpo bamona nga, nasalaka mpo bayeba nga, nasalaka mpo nasepelisa bato, mais esali te osala te mpo sepelisa bato mpo bayeba yo, mais sala eloko selon volonté na Nzambe, sala mpo Nzambe asepela na nga, sala mpo eke bato ebele bazala sauve, sala mpo eke bato ebele badikisama na nzela na yo. Okomona ke Nzambe akosepela na yo, mpe makambo ebele oyo yo kosala ekobanda koreusir. So tozomona makambo ebele lelo meme ezo réussir te, bato ebele meme bazobongwama te mpo ebele bato na Nzambe mosusu mateya mosusu bazoteya selon bango, nateya mpo nasepelisa peuple oyo baye koyoka nga lelo, nateya boye mpo nasepelisa boye, mais ntango oyo ozosala mpo na kosepelisa moto te, ozosala mpo na volonté na Nzambe, okomona ekozala na victoire sur victoire. Alors nalingi lelo na ngongo yozolandanga nayebi te ngonga nini okoki kolandanga mama na partage oyo naza kolobi na tranche na biso tolobi on l'appellera femme sur l'intercession. Nalingi communiquer yo mama ke zala intercesseuse, luka ozala intercesseuse. Oyebi na kati na famille mingi nalandaka le messager alobaka que notre Dieu il est le Dieu des familles. Nzambe azali Nzambe na ba famille, Nzambe atravaillaka na ba famille. Mama bima intercesseuse na kati na famille na yo. Zala intercesseuse ko bondela pona mobali na yo, pona bana na yo, pona famille na yo. Donc banda na Nzambe bandaka na kati ya ba famille. Sala noyo. Na yebisaki même ba mama na lobi ke ano mama na ngai na semaine du lundi au dimanche, luka journée moko oyo yo koki ko sanga na famille na yo. Ozwa ne fiske 1 heure de temps intercession ko bondela pona bino, ko bondela pona bino ko zwape fardo ya bandeko mususu. Parce que na yebi ke discipline o ezali discipline te na vie ya mutu mama esengeli na yo oyeba ko se discipliner. Soko oyebi ko se discipliner te, oyebi ko sala discipline na vie na yo te, okokende musika oko réussite na vie na yo. Na kati na vie na yo il faut ko sala discipline moko boy. Tozomona bandeko basi ebele lelo so totali na ka oya mabe na kala moziki omona bato bakokende ebele bazoleka o ba Saint Valentin o ba feti kuto toyeke eza ba feti moko ya bandoki oyo ya ba pede basalaka, mais okomona mokili mobimba ezala wapi na mboka te omona basi batelemi balati bakeko se présenter nga na lati boye, nga na sali boye, na sali suki boye, mais mboka na biso ezokende makambo oyo eza important po tosala yango bato baza ko ignorer yango, bato baza na kidiba, mais na makambo ezanga no za ya pamba okomona bato balati bakei et c'est comme ça bato balingi ndenge wana. Mais nga na ye ko encourager ko révolutionner mama yo luko zala na catégorie ya modèle ya bato wana te, parce que Nzambe atika biso ba l'homme arbitre apesi biso mabe na malamu toyeba kopona neti nga na vina nga na se discipline na sala discipline moko ke na matanga okomona nga, mais na fête ezalo ba fête moko ya mutu moko boye oyo maka za cher mpona nga, mais en tout cas matanga po eza zela ya biso nyonso tuna koyi kozanga te. Mais ozomona ntango mboka na biso banguna bakoti baza kosala baza kosakaje baza kosala makambo ebele na ngongo oyo bato bazoleka nga na lati boye osala soki Saint Valentin soki boye. Ozomona bato bayebi ata kosala baanalyse te. Mama na ngai ozolandaka tosala no analyse biso mibale
yo zola doko kozala wapi kozala ndenge zola tosala no banalise ngana yo na makambo ezoleka na mboka na biso pe bato mosusu toza ana surtout bamama ya diaspora message oyo nazolansa yango mingi mpona bamama ya diaspora pe bamama mosusu baza libanda oyo bozolanda biso tosala no banalise ndenge mboka ezokende makambo ezokende nzambe azolobela yo nini na basituation ezoleka nzambe azolobela yo nini mama oza na quelque chose na kati na vie na yo oza na quelque chose oyo ozali capable mpona kosala okozala pe na une mission oyo nzambe apesi yo oza na capacité oza na quelque chose ya kosunga baninga mosusu ya kobimisa liboso baninga mosusu ya kosunga baninga mosusu par exemple neti nga mingi nzambe apesa nga fardo mingi namona na bando nakopesa mwa lisolo moko ezaki na mokolo moko na lali na loti ndoto puis mwa bandoto ebele na yebisaka yango les messagers et en passant na lingi kotalisa yo mama ke nzambe alobelaka biso mingi na nzela bandoto konéglijaka ndoto te soki totali meme vie ya Joseph soki azalaki élevé ezalaki na nzela bandoto nzambe alobelaka biso d'une manière d'une autre nzambe akoki kolobela meme na likambo moko boye na circonstance moko boye nzambe aza kolobela yo alors nga nzambe alobela nga mingi na nzela bandoto e bandoto ebele na mona ekokisama bandoto ebe parce que na kati ya ndoto ntango oloti nzambe eza na makambo mosusu azolakisa yo ekosalama yo bondela mpo nango mpo esalama te eza mpe na bandoto mosusu nzambe azotalisa yo obondela te azolakisa yo ndenge ekosalama ezalaki meme na un jour nayaki kolota ndeko mwasi moko ndeko nanga mwasi Odette asa akufa vraiment place azali nzambe ka ye moko mutu ayebi azalaki une femme oyo tozalaki kotravaille na ye na église na biso ya armée de l'éternel azalaki intercesseur azalaki mwasi moko makasi na mabondeli et souvent tobandaki kokota baretraite baprière na sœur Odette wana alors oyebi kaka biso basi eloko etushaka biso mingi nini omona mwasi soki abali te azwi choc ya fiancé abali ete omona akoki koabandone nzambe mwasi mpe soki azoluka makambo akobota babali ye kobota eza te omona azwi déception oyo azoluka nzambe akuti nzambe yango te nzambe aza asalaka na temps na ye mpe na ngunga na ye alors ndeko mwasi wana aye kozwa engagement ya fiançaille esimbaki te aye kozwa déception azongi ne na mokili nga à l'époque naye kovoyage na ye na nga poto tozalaki na communication na ndeko mwasi wana et après moninga moko aye koyebisa nga sœur Odette nde toza boye abandona na ye makambo na nzambe azonga ne na mokili nabi ndenge nini sœur Odette azonga abi kutu akoma kokende Brazzaville oyebi kutu akoma kobima na handicapé mo boyebi ba handicapé oyo bakatisaka Brazzaville wana na bavelo bo ba handicapé mosusu baa na mbongo bakatisaka Brazzaville bango nde bakotisaka bato tututu na nzela ya Brazza boyebi yango ndeko mwasi akomaki kobima na handicapé wana amemaki na velo akatisi azongisi ye donc alembaki na evi abi namoni kutu libala mwa ye te donc asepeli na ye atika Yesu aya kokangama na handicapé wana nzoki handicapé wana azalaki na bakisi azalaki na makambo ebele na ye kolota ndoto na loti ndoto Odette akufi mena baza kolela nga na ye ngabi Odette akufi me mutu abomi eza mobali aza na ye parce que mobali aza na bakisi na ye kolota ndoto ye kozongela nga 3 fois nabi bona osala ndeni mpona kocontacte yo te nazobenga numero na ye nazozwa te naye kobenga grande sœur na biso na Lishasa nabi yeya tala ndoto naloti mpona Odette me ndoto yango eza ndoto te namoni yango lokola vision est ce que oyebi place Odette azali okende kotala ye oyebise ndoto oyo azala na kati ya bapriere namoni ndoto eza bien te bon grande sœur azwaki mwa négligence akendaki te apres nazaki na kimia te natungisi grande sœur apres grande sœur alobi non nayebi adresse azali na kokende kotala na vandale tango grande sœur aye kokende na vandale tango akomi kuna bazoyebisa kutu Odette sœur akufa Odette akufa kala kutu azaki kobima na mobali yango azaki handicapé mobali na kutu bakisi akufa kutu ndenge nini babwakelaki mbaso na lokolo kutu ese akufa tango grande sœur azoya koyebisa nga bandeko salinga malili nakomolela tala ndeko mwasi aye koperdre vie chrétienne vie na ye likolo ya déception ke soki Jean boyi yo est ce que mbali mosusu baza te soki Marie aboyi yo est ce que basi mosusu baza te donc otika Yesu na yo mpona likambo songolo moko boye ndeko na biso mwasi oyo nga na kati ya ndoto namonaki yango naye kopesa lisusu lisolo mosusu na kati ya ndoto kaka
na ya kolota ndoto moko ndoto wana ndeko na nga moko ya mwasi ndeko mwasi wana abalaki mundele azaki na Paris ndeko mwasi wana aye ko voyager ake Kinshasa tango ake Kinshasa pona kozonga na Maroc oyebi kaka toza le diable existe, le monde des ténèbres existe bakisi mpe eza koexiste soki oza kosakana oza kolala pongi le monde des ténèbres existe kisi mpe ezali Yesu mpe azali mais Yesu aza likolo ya bakisi Yesu aza likolo ya bamagicien mabolongo nyonso efukamaka likolo ya liboso na Yesu alors yo kopatapata te ozosala bablage kisi ezali kindoki ezali bamystike mpe ezali ndeko mwasi avoyage akenda Kinshasa atiki mwana na ye na mobali na kozonga na Maroc oyebi ke na Maroc batali passeport ya ndeko mwasi babi oyo yo te babloka ye barefula ye a partir ya Kinshasa biso toyebi te nga nayebi te naya kodécouvrir makambo a partir ya ndoto naye kolota ndoto namoni ndeko mwasi oyo akufi mais sikoyo bazolela nga nalobi babomi mwana mwasi oka mpo mwana na ye atelenga na ndenge abali mundele yango wana babomi mpo mwana na ye atelenga ndoto ye kozongela nga nayebisi le message nabi mutu na Nzambe tala namoni ndoto boye abi abondela kaka ngadi me nde namoni yango eza sérieux mais nayebi te nako kozwa contact ya mwa so ndenge ni so na bina betelo témoignage nde nasala ba recherche po toya kokuta tozwa information mwa mwasi okondima te na contacta bato ya Brazzaville po papa mwa mwasi yango aza na prison makala ti lelo makambo ka politique nabengi ye na bisalelanga recherche akenda ti kosala ba recherche akenda ti na prison aki okutana na papa na bango azwi ba contact nga nalobi pesa bango ba contact na nga po akobomba pesa ba contact na ye te pesa yanga apesi papa na bango abengi nga azokoinforme nga bi mama nasepeli mwana na yo kati ozobenga ozotuna mama ndenge tozawa ça fait déjà 8 mois azawa na Kinshasa donc barefula ye aza awa mwana kangama na poto na mobali abengaka te mobali mundele bandeko mystique esalama kati na mwasi wana mobali mundele abengaka te babloka mobali kilo mwana donc tango papa pesinga na apesi biso numéro mwa mwasi wana tobengi toye kokuta mwa mwasi wana nzoka azalaki na église ya Komba na église ya Komba bakanga mwana mwasi wana bakotisa ye na ba hôpital na bango mwa mwasi abelaka toluki ndeko mwasi mo bakende ko contacter ti kote mwa mwasi akende azalaki bakokuta na hôpital mwa mwasi la agoni na ito pesi mwa mwasi na ba directrice tolobi bimisa ye na hôpital ya Komba mwa mwasi na bazoluka balia ye bimisa ye ndeko mwasi na pa saline biso topesaki ba directrice abimisi mwa mwasi na kenda ne pa na ye ayeko bazosenga na tobi futa biso tozongisela tosalaki tout po to sauver mwa mwasi wana alors na ba procédure wana to sali tout nzoka plan na bango ezalaki mwa mwasi na bali mundele bomengo to balingi balia mwa mwasi na pour rien alors ekomaki mwa mwasi azonga babloka ba passeport na histoire eza mwa mulai Mimi ayebi yango na Camden ayebi yango alors tosalaki tuna ba mama Mimi na Camden ngabi no toluka mwa mwasi azonga tozwela ye tosombele billet na organisation ba mususu biso toyebi ete ndeko na po yo sunga mutu fo yeba ye po yo oyede mutu fo yeba ye yango na kati intercession nde na loba awa tala Nzambe apesaka bato fardo biso tozosala ezali fardo Nzambe azotia kati na mtema na biso yango nga mpe nalingi yo place ozali luko yoka Nzambe fardo nini Nzambe azotia kati na yo fardo nini Nzambe alingi yo osala bolamu mpona bandeko mosusu mpona kosauve peuple na ye Bible ezoloba quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point Nzambe alingaki biso atindeli biso Yesu po biso tozala sauve pourquoi pas biso mpe tokoki koluka tosauve bamosusu mama pourquoi pas biso mpe tokoki kolinga tosauve mboka na biso alors ndeko mwasi wana tomeki tout pona ko sala ba cotisation ya billet na yo so biso toyebi ete boto bisamo na biso poto to aider bandeko na lisolo eza mulai bande ba mama akomba ba blokaki passeport ya mwa mwasi tokotia na délégation banda batia na délégation te na ye koyebisa le message na bi message to sauver mwana mwasi oyo ndeko mwasi balingi balia ye ndeko mwasi oyo tala mwana mobali azobenga te bana mbongo kilo le message ya kobimisa mbongo ya billet mwana mwasi wana nzoka passeport ne petikalaki kaka so komi décembre expiré donc atikali makambo bebi le message asala tout abimisa mbongo ndeko mwasi wana na Paris aza na France donc abimisa mbongo tosomba billet pona mwana mwasi wana ba procédure ezango ebele obiso tolande pona mwana mwasi wana ayaki kozonga le 31 non, le 30 décembre non, 2000, je crois 2012 2013
Donc, celui qui a commencé le 31 ou le 1er janvier, passeport n'a expiré, pe alali atikali. Et monde de ténèbres lukaki, eli à moi, et détruit moi, mais talanza, donc, tozana moi ba expérience ebele on a exibino ke na site na biso o ebimi www.co.uk donc toko banda ko talisa bino ko sunga bino ko lakisa bino ko memela bino ba solution parce que toko ko ya te to lobaka to mais toko ya ko lobela bino ko révolutionner bino pe ko memela bino ba solution eza ba télévision mususu boko boya ko landa parce que eloko nzambe azotia kati na biso nde yango biso tolingi toya komemela bino bamama yango mama na nga nalingi yo ozala intercesseuse soki oza intercesseuse nzambe akopesa yo le besoin nzambe akotalisa yo nini yo okoki kosala nzambe akoki kotalisa yo eloko nini yo okoki kosala a condition ke oyeba kosala discipline na vie na yo parce que na kati ya discipline ntango osala bible elobi l'onction est permanent mais la plénitude n'est pas permanent. Intercesseur et c'est même faut ça la plénitude quand on a yo âme et esprit et ça la les mêmes tout ça dans beaucoup Europe par exemple beaucoup système et ça là ça va te belé vie chrétienne exacte bando que nous ça là tant tu pourquoi nous autres déjà affaibli tant on ya au bon de la nzambe na radem et sili yango il faut que ça la discipline moko bona vie na yo parce que diable a un système belé pour na ko endormi tala mboka na biso makambo zo salama tala mboka na biso makambo zo salama et na lobaka ke soki moi c'est à telemi makambo telemaka yango lokola nzambe aza ko compter sur biso alobi tozali ba aide à ça la kamusale belé koleka patron koleka leader koleka chef tout le monde même na ndako biso to bala moi ça aussi ba lambi cuisine asali ndako asali boy papa ça na ba particularité moko ba sala mais la personne qui travaille beaucoup c'est la femme parce que la femme c'est une aide yango na lobi on l'appellera femme et koya pona ko révolutionner bino et koya pona ko aider bino et koya pona ko telemisa bino alors na koki ko pesa yo verset okoki ko zwa na 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 1 à 3 okomona ndenge ni Paul a confié ki Timothée a zwa ki formation pembeni ya Paul et Paul abandaki ko confier Timothée ba responsabilité moko difficile et nzambe pe akoki ko confier ba mission moko difficile oyo tozomona akoki ko confier mama kende bosala boye na nzela ba direction divine na ba prière na makambo ebele yango nga nalobi ke 2015 toza koconquérir kobondela mpona mboka na biso bato nyonso basimbi bakisi mpona kodétruire mboka na biso mpo kala te kolanda biso na prière oyo baza kodétruire koétouffe mboka na biso eza me mabala ebele ezobeba mpo basi ebele basimbi bakisi baza koétouffe bamabala ya bato bana ebele meme babebisami omoni motu soki abebi bana mosusu baza bainosa bafa intégre meme bana mosusu na kati ya occultisme oyo baza innocent nyonso wana mpona koluka kodétruire mais soki bato monde eza kotelema mpona kolinga bien ya bato mosusu toluka bien pe ya baninga na entourage na baninga vraiment nzambe alekana ko bakopambola bino na kosala prière nzambe etika partage oyo exhortation oyo nauti kosala ekoka lisusu nakoba kopambola bamama nyonso baza kolanda pe kimia na yo ezala kati na bamama message oyo révolutionner mama moko na moko bayeba kopratike yango bazala ba 20 intercesseurs oyo bakobondela mpona bafamille na bango mpona mboka na bango mpona entourage mpona bavoisin afin ke tozala sauve mpo yo oza na posa tozala baintercesseurs tozala bapartenaire pour Christ kosoutenir na mbongo na biso tozala bagagneur d'âme bagagneuse d'âme mpona kosauve peuple na yo mpo yo lingi te moko akufa na pamboli bino kime na mokonzi ezala kati na bino na bosani te les messagers prophète 33 maman jeune maman la ngali pe maman nyonso na monde entier que la paix du Seigneur vous accompagne bye bye.